Papa Liforo du ciel aza papa o aza na kubunga pe azo luka bungi sabana Afrika to bana Congo. Papa oyo babengi papa Branham azali papa o azali ki raciste. Oyo aboya ki mutu moyindo abala na mundele. Azali modèle te. L'homme prudent voit le mal de loin. Branham azali modèle te pe azali nzambe te. Branham azali mutu oyo ayinaki yo papa Lifoko. Ayinaki poso moyindo ebala na ba poso mindele. Azali ba koko na ye bango bayaki kosala kosomba batu ba esclavagile komemba bango na mikele ya Amerika kuna. Bakoma baumbu. L'homme prudent voit le mal de loin. Omona ndeko mususu azana poto azwa mukanda te. Azana poto azo vivre na pasi lokola mutu azaka na vrai. Asalela kaka mikanda ya bato. Me bakoyebisa ndeko wana tambola boye po turu ekende bien tango soki ne samba uzwa mukanda abebisi na ye. L'homme prudent voit le mal de loin. Yo ndeko papa ozotala ngai mwana na na poto akomi kuluna. Akomi kotambola na minduki, akomi koyiba ba carte bancaire ya bato. Tozwi ba kai bele bana na poto bazo beba bakomi komela ba drogue. Mwana na wa beba akomi moyibi, akomi kuluna lingi kelasi te. L'homme prudent voit le mal de loin. Yango wana moni akola kina bandako wana ya bato wana basombaki bandeko na biso pe tangu ye akomi mukolo alobi ete moyindo akoki kobala mundele te. Donc amonaki biso peuple moko to race moko inférieure to pamba. Est-ce que mutu ndengo wana akoki kozala modèle na yo? To mutu ndengo wana akoki kozala nzambe? Nzambe ye mutu asali ba poso nyonso koma ye bakokabola. Papa Liforo du ciel eloko na kosenga yo zonga na banzambe oyo bakoko na biso. Nzambe oyo koki kobetela tolo mutu oyo koki kobetela tolo ezali fumu kimbangu. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Bienvenue sur Tolo Belavi, fidèle internaute, Motenabino Nyonso partout, Bozomi partout dans le monde. Balandia Tolo Belavi, à travers Zoé Matoko, le sénateur à vie de la presse, Motenabino Nyonso. Bambotena, mon père Papi Gen Tolo Belavi, toujours. Et Washington, 4 fois prêtre, les grands pays Naminuk. Yakukunyo Mwaka El Chanto de Kimbanseke, patron leader d'Alimonka, Namoni ONG Tabita Lissungi, ya Merka Kununga. Et le coach Day Miller, ici c'est Tchango, grand patron. Voilà. Merci tous ceux qui ont mis sous Mbutamukulu Diakese pour la deuxième fois à Tolo Belavi, tout solo la masolo, na profité na pesa maloba. Mbote na sepeli susu na invitation na yo. Ndenge obenga kangai na ebike bandeko balukaki biso mwa mingi. Mais bon en vouloir biso te to sengi bino vraiment bolimbisi na komba bakoko, oyebi musala eza mwa mingi ba voyage par-ci par-là, peut-être tant ozobenga toza na respect nano ya presse, pe respect ya bakoko, pe ya bandeko batala kabiso. En tout cas, ils ont moi mikolo peut-être plus d'un mois pour tous les cas sous mais bakoko basali ete na tonga lelo to meka kokutana kusolo la susu na ba ndeko balanda kabiso to meka ko partager oyo mwandambo bakoko ba chekati na biso na oyo ezotali bokoko na biso na oyo tali bobiki na biso to na sujet d'actualité na oyo nyonso oyo zo le kati na mboka na biso donc yango toye ko yanola na mituna na bino obo tunaki papa journaliste to monaki ba commentaire na bino to monaki ba appel na bino yango toye poto meka kusolo la susu mbala ya mibale na kati ya chaîne na biso. Alors to pesi bino vraiment elandi malamu pe to pesi bino merci déjà na ndenge botiki mo ba occupation na bino ya ko pesa biso matoi na bino pe tango na bino pona kolanda biso. OK, mbuta to moni ba bleu boye to ebite ezo laksani couleur oyo. Bon, couleur bleu engelo ba donc nature. Tango to tlamoka na tongo to mona ka bleu ciel. To couleur pembe na chena se engelo ba ke kimia. Donc to sengi mboka ekende liboso nde to mona ka drapeau na biso bleu ezala na biso donc nature na biso ezala kitoko pe tozo senga kimia na kati ya mboka yango na yebisa ki ba programme to salaki na fois passé na o etalaki kinyongi muna kinyongi to akelenge mudiamda to adila muna ki ba mankulu mudiamda ziger simpasi meti luta vava afrika donc c'est-à-dire to salaki na kulela e pa bakoko na programme passé o to lelaki na bakoko po na o etali guerre na este banzala bapasi o ezolanda peuple afrika to na monde entier donc yango to lataka pembe peut-être na tie pembe wana pona kolakisa kimia mais ezaka ka elateli yo ibi ezaka ka elateli batebele pe batunaka yo moko pe mitunaka me papa na ebite soki lelo question yete ndenge nini ozalaka mutabokoko mais ozaboye donc ezaka ka elateli kaka bandeko pe batunaka ngo ponga na tunaka oyo bando bazotuna donc kotala boza ngunza mais net oza ngunza te abiema na yo faso zaleli
ndire mutu moko boye azana ba mambo mindele. Non, makamba mindele mundele asala eloko moko te. Mambo nyonso ebandaki na Afrika. Premier tissu ezalaki inventé na Afrika. Moyindo mutu asalaki premier tissu. O mutu akanga liputa. Bango mindele balataki ba cox d'arbre. Mais biso bato tosalaki tise liboso na mboka tobengi Egypte. Egypte ezalaki mboka ya mindele te ezalaki mboka ya mutu moyindo. Na mutu moyindo nde mutu abandi civilisation. Na oyo tobengi kalu. Kalu engeloba donc kalu roux. Donc tant en Égypte babandi ko sala puits perdu ya mai bazo benda mai na roux. Roux wana yango esali industrie. Lelo ko kende na monteur nyonso to na monte to lati okomona roux eza na kati. Na mutuka okomona monteur mutuka roux eza na kati. Na ba avion okomona roux eza na kati. Donc invention to civilisation et outil na kalo di kalo donc kalo eloko wana sexo muna kikongo to tiboki la kalo donc place civilisation et outil eloko nyonso ezalaka ya mondele te donc et là telipe to lobaki la fois passée tu fais ezali ba français bango mo ba lobi que on reconnaît un moine par son habit mais les habits ne fait pas les moines et mambo makim PV mambo mamvoto lukomenina mambo makim PV monantu menina to pesa ki pe na lobaki lokola yo suki na yo ezali na ya ba rasta mais ki rasta ezali te pona suki mais qui reste ezali état d'esprit et mon pe yo lele ngena yao kia kingunza mais faut voir ta yo lele muna patango kia kisalo c'est-à-dire bilamba o ya ngai pe ya kingunza na zana yango mais ya ngai na lata kango na tango ya musala lelo na zana vibo na zana nga o invité nga lokola boye na so tambola na mutu kana nga boye na lata ngo kaka na mona kango vraiment importante parce que omona batu mususu bazawana obena ko peso ndakisa moko lelo zana ndeko za magistrat juge to avocat to médecin na ndimite balata batoge na bango partout mais balata kango kaka na esika musala o to benga na tribunal to na parquet bon médecin balata kaka na hôpital lokola ngai pe bilamba wana na zana yango mais balata kango kaka na temple na era musala donc bandeko bozolanda biso boye baka ko gumba na bilamba wana te bato na bozo mona bazo leka na itando muke balati bilamba bache bakwa eza bilamba bazo tongisa na maître taille Maître taille baka muno mesure azuye mesure po ya ko exciter yo papa yo mama o kansa ye wana ngunza ye mo peka terra to ye moko taillera to nyango po kansa ye wana mutamolimo to ko kiko sunga o na pasi yo zo umela ya maladi o tamboli na poto to partout na Afrique ozu solution te na pasi yo zala kanango kolela tango nyonso zo ka mukanda te o kansa ye akosunga yo mais c'est juste pour venir exciter nos sœurs et frères yo papa mama ndeko solanda biso bozala exciter te na be la télé wana bozomona na télévision muto aye asali ba démonstration appelé bimisi mbongo abimisi nyoka ye wana te mutu akokosunga yo na ba maison na yo to na ba passe ezali nango la vraie magie ezali mutu auti na étape ya kolela akomi na étape ya koseka yango wana bikama oto bilobaka mangitu kulu donc mangitu kulu meni na ko mutu mpasi pasi kia sakidi tuka 5 ans 2 ans 3 ans baki di mena lunia kusu vo baki di lunia kusu wana nde siko to benga ngo siko mangitu kulu to yango wana bikama to magie donc magie ezana ilatelité magie ezalaka na mutu ya bato mais ngai ne nazabo papa journaliste ba oyo bazana miso misatu ba komona bazomona ke koko mutafandia Geno bazomona koko yo zotala na misu ya musuni mais soki mutu aza molimo azotala ngai bato balanda biso pe babi oh mais ça gêné ya solo soki mutu oyo aza na misu ya molimo akomona ke oyo koko afandia mais na misu ya musuni yo zomona ngai lokola gene moko afandia yango toyaka koteya bino kolobela bino kopesa bino message bolanda biloko wana te zoleka na ba itando mike mais bozala serein na ba oyo etali bokoko na biso boyeba esika bokopesa matoyi mpe makolo na bino bisika bokotia yango na ba problème nyonso oyo elekelaka biso na se ya moyo. Voilà, mbuta mukulu tozana yo toujours tozo solo là. La fois passée ne tolobela makambo ba guérison, ba koyeba bokoko na biso tututu, batu ba bengi biso mingi. Balobi ke baza desi na bino ba ngunza parce que awoya na maladie boye moko boye osali yango comme na tikande bakinda na ba hôpital. Siko mekano pena ko éclaircir bango bien ndenge nini ngunza faut arrêter ko bikisa mutu. Ngunza lokola ngai na ko rater ko bikisa mutu te parce que nga maladie ona salaka munangolo kia meko ngeti sadila. Mais muna lendo engolo kia bankulu ngeti sadila. Bao bankulu vo muna maza ye Mungu enti basadila. Ebeto pediaka muna maza enti ye Mungu atoti sadila. Donc muna ngolo kia meko mono ngena lendo ko mena muna lendo kia bankulu.
donc na makasi na ngai te na salela ka batu na yebisa ka batu tango nyonso na tutaka tolo te mais na makasi ya bakoko papa lokola ngai maladie nyonso za nango oza na impuissance sexuelle cycle mataka yo tension botamboli na hôpital misu makolo zo vimba to yo mama ozalaki na ndako ozalaki nzoto no ezalaki malamu mais depuis obala nzoto ekoma kopo ozosala bareke douloureux ezomopesa na solo benga ngai na numéro to pesaka plus 243 81 54 51 313 plus 243 81 54 51 313 papa journaliste eloko nini ezalaka wana misusu ezalaka abengi yo mpo na guérison ozwi mpe bakisi otindeli ye ndakisa na kolakisa yo biloko totindaka lokola totindaka biloko na baagence oyo ezali bakisi mais koyebisa ndeko na période oyo ya traitement komeka komela masanga te to na période ya traitement na yo komela kosala oyo babengaka kosangana na mwasi te to rapport sexuel te mais komona ndeko wana moya tosana ye eza te azosala na ye biloko nyonso to wana ozomona oyo lokola ndakisa tokopesa ozomona na bite soki cameraman akobenda omona ne totindaka biloko ozomona oyo ezali mafuta ozomona oyo nazali na kati ya DHL ozomona nde totindaka bakisi lokola boye natindi déjà libanda ozomona oyo nazotinda libanda ozomona ba facture eza ebele totindaka libanda mais okomona ndeko wana kisi ekomeli ye tosali délivrance en distance mais na période wana bayebisi ye ke komela masanga te ye azomela masanga okomona na période bayebisi ye kofime te mpo landela traitement ye akemela ne akofime ne masanga lokola bakamusu ezalaka balie mwana mutu nazosalisa mwana wana nalobi na période yo bolamba pondu na ndako te yo mama kolia pondu te po mwana no wabika mais mama na ndako na liete aketala kamrai na ye akilia na ye pondo donc biloko mususu ezalaka lokola ngai baka mingi oyo ezaki batu babandeli traitement eza mingi nokozanga respect ya ba patient to ya bato bazobela mais na banzete onga na salaka ezala impuissance eumela yo papa ezala hôtel makasute kotala âge na yo te oyoka soni te na maladie oyo nyonso tamboli na poto tamboli awa na Congo na Afrika ozui solution te partout zali na monde obengi ngai na plus 243 81 54 51 313 okozwa lobiko na yo partout ezali parce que ba maladie musu ezali tokoki ko chasser ngo kaka na prière ndeko place ezali asombi biloko songolo ngape awa na sombi biloko songolo to sali séance à 2 ou 3 jours maladie wana sali nini elimwe mais maladie musu ezalaka photo takiango na bosuni pe na molimo nakobanda kwa takengo na molimo après na kozwa nzete to kisi na bavoi nyonso tozana tosalelaka na tineli ndeko kisi mais leko tosengaka kaka ezali respect ya ba oyo topesaka principe je m'excuse mibeko wana ezalaka pour la vie te eza kaka panda période ya traitement mais moni bandeko ebele batosaka te okomona ndeko mosusu aza na poto azwa mokanda te aza na poto azovivre na pasi lokola moto azaka na vrai asalelaka kaka mikanda ya bato mais bakoyebisa ndeko wana tambola boye po turu ekende bien tango soki ne samba ozwa mokanda abebisi na ye mais ba mingi oyo ba respecta mingi oyo tozana ba témoignage na téléphone oyo bazwa mikanda oyo bakomi bien yo ndeko mama papa ozotala ngai mwana na na poto akomi kuluna akomi kotambola na minduki akomi koyiba ba carte bancaire ya bato tozwi bakai ebele bana na poto bazobeba bakomi komela ba drogue mwana na oyo abeba akomi moyibi akomi kuluna alingi kelasi te akezwa culture oyo bamindele kuna na poto benga ngai papa dia kese na plus 243 81 54 51 313 nzambe bakoko na biso pe vous maîtrisez mémoire ya mwana na ko préciser mémoire ya mwana wana parce que ezali culture na biso te okomona bana musuku na bakomi mwana mwasi akomi lokola chel mais azo vivre bien mwana musu ya mobali akomi kotambola na minduki bazokota ba prison ebele bana mike manaka wana tozomona baka mingi ezoya omona parent koki mwana te arefoule mo azongisi mwana Congo na yamba pe mwana moko ndengwana bazongisa ye na Congo po mwana koma teti siko baka ndengwana tango olobi ngo za point mo pe très sensible batu faut balandango o maîtriser mémoire mwana na tango quotidien esprit ya mundeli tango deja mwana wana parane abengi ye parane aye azali nzambe na ye tango deja abengi ye abengi biso deja apesi biso kombo ya mwana contact ya mwana tolobaka nyonso na télévision te mais tokopesa ye koma kosala pe mwana wana kozala maîtriser po mwana balobaka matoyi ekoki koleka mutu te mwana azali matoyi pe papa azali mutu donc mwana koki koleka papa te donc yo papa ozana ka wana to mama ozana ka wana ko hésiter te pesa biso mwana to sunga ye benga biso na plus 243 81 54 51 313 même awa na Congo
ozana mwana koti ba groupe mabe akomi ko bima komela masanga ba drogue ba bombe akomi kuluna benga biso mama tokosunga yo mwana azonga na nzela bokoko peto pesa ye lusanso kafoti baka lusanso yoyo kia bankulu basisa kafoti landa yoyo nzila yoyo kia bankulu kieto muluzitu endemba mamu na mvu ya mvu donc afwa zwa lusanso ya biso peto kolongola milimo nyonso twana akokoma na ye malamu. Voilà balobaka ke kisi ya mundele kuna na pays ya ba mindele que bango bazaka makasi na médecine. Mais comment est-ce que mutu aza place o solution zalaka assurer ba contacter yo osunga mutu wana za na poto. Tosunga kaka batu baza na poto te. Tosunga pe même batu baza awa bayaka pe bazoka lobiko. Donc poto ezaka ka cible te mais tosunga partout na monde tosunga batu ne sona baka baza nango. Ka ya poto maladie mususu ezali maladie moko ezali spirituelle ou bien maladie munaki mpeve menina. Kafuti katuka kaka munaki mpeve. Mambo makimpeve, mambo makimpeve, mambo kiansuni, mambo kiansuni. Donc yango mona ka maladi lokola moni balie mwana mutu. Ezala medecin moko te akopesa kisi po kanga mwana mutu. Fo ya kaka ipai na ngai ndela yebi biloko nini la kosala komana ko kangalongola maladi wana. Parce que tango balia ka mwana mutu ezala ka kindoki. Ozolanda tango balia ka mwana mutu ezala ka kindoki. Do tokosili sango pe kaka na kindoki. Bango basala ba kindoki négatif, balie mwana na o mutu, mais biso tozana kindoki positif na koya ko kanga mwana no mutu. Ezala maladi to bengi lokola rat. Mwana vimbi libu muto kibeka. Mundele akoki ko sala yango te. Docteur moko te na Congo to na poto akoki ko sisa mwana kibeka soki aye pa na bisote. Donc ezala maladi mususu ake na hôpital asalisi ba examen oyo ke ba examen bimi négatif mais mutu nzoto so kapasi. Donc ezala maladi oza na molimo mais onyo ko la musuni. Mundele akoki ko lembana na yango. Mais ngai moko pe na melaka pe kisi ya mundele. To bana na ngai pe ba melaka kisi ya mundele to mosi na ngai na sens nini ba kombela malaria. Mais lelo to yebi remède oyo ya solo to oyo ezali vraiment efficace pour na malaria ezala nini? Ezali kinini. Ngai pe na pesa kabana na ngai kinini. Ingelo bateke nyoso ya mundele to sala kate. Mais sikoyo to sala ka oyo pona kusunga oyo talike kusunga batu na maladie oyo batamboli na ba hôpitaux batamboli partout bazui guérison te. Voilà. OK. Tout dans le monde ya kukunyo mwaka El Chanto de Kimbantseke bambote na yo Archipap Chimei motema ya Sephora Chepela bambote na moni le vieux Godard Kassa esclave ya Njili na moni lisusu Ismaël Menga papa na Walud na Yansun na Soudaf JP Bufando père double na Chancelvi Papi Ekima les boss na Soudaf bambote na bino yangwana en tout cas tozana mbuta mukulu dia kese to développer masolo tozo développer ya spiritualité. Alors mbuta tokota sikoyo na actualité ndenge zalaka toujours to mona ki pasteur l'ifoko du ciel alobi mieux vaut Branham que Jésus-Christ. Mais na mission na biso ne to salaka botalisaka biso na batuke il faut qu'on reconnaître liboso fumukimbango. Mais ye akei na Branham aboaki voir même Jésus-Christ oyo toyebela ba chrétien nango. Oui, merci pour la question na yo na utipe ko ya nulongona ba émission moi ebeli bisika ba benga kingai kasi na ko senga o bolimbisi pour na respect na yo na meka ko sala retro pour na ba question ba tuna kibiso mbala sima to lobaki ete ngai na teka kan kodia te kodia ba teka ka yango te ngali to koma wana to kinona to kinena na oyo poto ko koma na point ya kodia mbo na ko yanola boye papa l'ifoko du ciel aza papa o azana kobunga pe azo luka bungi sabana Afilika to bana Congo. Papa oyo babengi papa Branham azali papa oyo azali ki raciste. Oyo aboya ki mutu moyindo abala na mundele. Azali modèle te. Branham azali modèle te pe azali nzambe te. Branham azali mutu oyo ayinaki yo papa lifoko. Ayinaki poso moyindo ebala na ba poso mindele. Azali ba koko na ye bango bayaki kosala kosomba batu ba esclavagile komemba bango na mikele ya Amerika kuna. Bakoma baumbu yango wana moni ya kola kina bandaku wana ya batu wana basombaki bandeko na biso pe tangu ye akomi mukolo alobi ete moyindo akoki kobala mundele te. Donc amona ki biso peuple moko to race moko inférieure to pamba. Est-ce que mutu ndengo wana akoki kozala modèle na yo to mutu ndengo wana akoki kozala nzambe nzambe ye mutu asali ba poso nyonso koma ye bakokabola. Papa di foko di ciel eloko na kosenga yo zonga na banzambe oyo bakoko na biso nzambe oyo koki kobetela tolo muntu oyo koki kobetela tolo ezali fumu kimbangu oyo azali mobiki sena yo mekase ezali Branham te tala lelo papa na biso Barut papa na biso Barut banda ministère neni oso akolaki makamba komi ko bimisa lelo abimisaki yango te
mais tango age epusani soki ya pembe bimi akomi na eloko to benga sagesse Congo sagesse Congo ekomi kolobisa ye obeki nkulu ke ebandi kokota kati na ye eki ngunza ebandi kokota kati na ye alobi ete maloba nyonso wana prophète wana Branham alobaki ye etali ye akorijango alobaki maloba ya solo te alobaki makambo ya mabe atelemeli prophète wana mais papa wana foto betire maboko mikolo ko ya papa wana peut-être ye wana kokoma peso sokulu akozya koteya sango o etali nzila Congo lokola papa na biso to benga ka disolele ya église bedeme o to benga ka anse babenga ka 12 apôtres abandaki kosambela nzambe ya mindele to Yesu mais papa wana mukola kendaki na Israël tango azongaki na Afrika alongolaki doctrine ya Yesu na église ya bedeme to bundida to 12 apôtres 12 apôtres bakomi kosambela lelo kaka nzambe apungu tulendo na fumuki kimbango donc mikolo pezo ya toptika tango na tango papa na biso pe ba route ya kokota na ye na nzila Congo pe akoya ko reconnaître valeur ya fumuki kimbango mais na yonde ko lifekodiciel na zali ko yebisa yonde ko lifekodiciel yebaka ngo bakoko bazali contre yo bakoko bakoya ko peso mu Congo ekozala pasi mingi tika ko bungisa batu na mateya no wana Branham azali modèle te Branham azali mutu mabe oya boya ki peuple noir oya boya ki peuple noir siko lelo tolo baete bandeko na biso babali kuna na États-Unis to babala mindele na poto baka bwana c'est ça baka bwana est-ce que mamuta nzambe vraiment koki koteya eloko wana banzambe ye ateka tango nyonso bolingo to bakoko na biso bateka biso nini bolingo bakoko balobi kutu mika mambwa vumbukila va mosele famosi lekila va famosi bakoko balumbi to zala lisanga mais ye wana kabolaki donc baloba wana solo wana eza maloba moko akokondane zonga oye ba valeur ya nzambe na yo nzambe no ezali Branham te nzambe no ezali Fumuki Mbangu siko kotali sa Fumuki Mbangu ni tant bablo bongo sala makomo ke même bandimi o ba kwa par exemple na Jésus tango yo talisi bango Branham ba oza desi siko message ni okopesa na bandimi o baza na église na balongwa to batikala ka fidèle balongwa bisika wana bazwa ko kabola poso déjà isika omoni déjà raciste ezali seke nzambe azali te église wana beza ba église pona reketaka papa Mobutu eza ba église akokanga tango Mobutu azalaki eza biloko kokanga yango moni Mobutu alobaki rentrons à l'authenticité papa tango papa Mobutu alobi tozonga na bokoko na biso oyebi ke économie na biso ezalaki malamu to bandeki obika malamu vie ezalaki bien Mobutu asalaki ba réalisation ebele mais lelo depuis to pesa mboka na stade to pesa ki mboka na Yesu nini changer a contraire kutu pasi e bagisa minango mais basala nzambe tozomona ba félicitaki président na biso basala nzambe nyoso wana baza ba flatter président apesi mboko basala nzambe wana baza ba flatter mingi o na uti ko délivrer akendaki ko zwa code ya bato ya famille ya tumba yango alingaki akufa musala nzambe ba église nyoso na lebaka bozomona wana ba limité eza bisika bandeko ba uta poto bakoya kolalela eza nango ba église te eza bisika eza ba hotel bisika bandeka na biso bakuta mikela poto bakozonga bayaka kolalela ba misusu ekozala ba dépôt to kobombela bakoni eza ba église te tango ezali koya oyo mpeve ke lulendo ya bankulu ezozonga oyo tokozonga ekosala pe kimia ekosalema okay. Mbuta tokota na masolo ya nkodia ndenge ngo pesa réponse par rapport na ba commentaire pe na ba message ba komela ebiso ke non nkodia ba somba ka pe bwe ba blo mo ndenge wana ngo éclaircir biso ni par rapport ko somba to koteka nkodia bobenga ngai te pona ko somba nkodia mais yonde ko olukaka ozo nkodia na bina famille to mituna ka pona ko na bina famille obengi nga na plus 243 81 54 51 313 plus 243 81 54 51 313 nde na kosala oyo tobengaka consultation spirituelle feti fingu nene muna kimpeve ya zayavo vuna fukanda diako muna vila diako vole na nkodia donc soki bozana nkodia na koyebisa bozana nkodia soki kodia wana eza na muntu na koyebisa ndeko papa kende na ndeko no songolo ye muntu azana kodia na bino na famille akene solo na ye wana etali bango cuisine interne ya famille na bango mais soto moni kodia wana eza à l'évidence ba famille muso ezali baboti bakufaki bana bazaki mke to ba préparer ki mutu te ba kodi ya wana izonga na ba grotte to benga ba grotte spirituel nde kodi ya wana na kozwa na kopesa yo me kosomba kodi ya te ko benga ngate pona kosomba kodi ya to sala ka spirituel consultation pe to pesa kaka batu kodi ya oyo ya famille na yo donc yonde ko mama utambola papa utambola partout lukan kodi ya ozwa kodi na bino te to sana posa ko yeba kodi na bino obengi ngai na plus 243 81 54 51 313 okozwa kodi na yo mais to pesa ki pe différence entre nkodia na nkutazo wa kakondanga lekwako
Kutazo tolobaki ezali saki liboma ezanga ke eloko te o tolobaki ke omona mama moko atekaka mungwa mais mama wana za na 5 parcelles atindi batuno sona poto donc atangisa bana université eloko wana babengaka ngo kutazo wa kakondaka lekwako doto saki liboma ezanga ke eloko te eza eloko na biso bayindo oyo mundele ayaki ayibi akomisi yango porte-monnaie du bonheur parce que ezali porte-monnaie magique na porte-monnaie du bonheur porte-monnaie magique ezali ozwi mbongo lelo fo esila lelo mais tandis que porte-monnaie du bonheur ezali ozwi mbongo na yo ozotonga bandako ozosala biloko eza na condition ya makila te eza kaka kosala ba action de charité yo ndeko mama oluka papa oluka porte-monnaie obengi ngai na plus 243 81 54 51 313 partout ozali na monde na kopesa yo porte-monnaie na yo biso topesa porte-monnaie oyo epesa mbongo chaque jour te mais na bokoko na biso porte-monnaie ezaki kopesa mbongo par semaine to par mois yango na babengaka nkuta zowa kakondanga lekwako donc yo ndeko mama oluka nkode ya famille na bino tozaka na posa ya porte-monnaie du bonheur obengi nga na numéro na pesi plus 243 81 54 51 313 tokoyamba yo pe tokoyanola yo okozwa porte-monnaie na yo okozwa nkode na bino ya famille okoyeba kode na bino ya famille okoyeba villa na yo pe lusansu na yo partout ozali na monde Mbuta Diakese est-ce que na famille na bino pe yo moko boza pe na kode oui biso tozala na kode oyo eza pa na ngai moko ya biso ezali mbeli eza mbeli oyo koko atikela ngai ngai batikela nga amen koko azokufa ngai nazalaki na 21 koko ayebisi ngai Diakese mono ngele mengei faut esala ye famille baka yoyo mbele kia lolendo kia famille faut itambulisa famille babonso est-ce que yo tango yaka okutaka ngai nazokelela passe nakelelaka te na eza komikumisa te me nakelelaka te mpo nazaleli na kotosi ya bakoko na ngai nazangaka mutuka boye te mpo naza na botosi ya bokoko na ngai famille na ngai nasungaka mpo ngai batikelaki charge te oyo babengi to mbeleki ya lolendo ya famille ngai mutu batikelango biso pe na famille na biso toza na kode na biso mais kolo nyonso kode ezali yo ndeko papa kokanisa kaka kode ezaka ya bakongo te biso nyonso touta na royaume Congo ezala ozala na Congo Brazza ozala na Congo Angola ozala na Congo a Gabon Congo Uganda Afrique centrale mobimba to Afrique nyonso esika nyonso mutu moyindo azali ba Senegal batu nyonso bazana kode na bango mais kode ezalaki vike biso nyonso touta na province to bengi ba Congo to Congo central batu bakantaka kaka nkode ezaka pona bakongo mais lelo bandeko na biso mona bandande okokendela ba magasin na commerce okukuta na kati ka batu mikuse na batu mikuse mutamulaya kozalaka moko lokola yo boye peut-être gama zo surveiller libanda po banande bazo sayela nkode na bango na commerce yango so matsa bango bazo tonga bandako baza bien famille na bango banande baza bien lelo bazo somba bandako bazo tonga po bazo sayela nkode na bango yo ndeko papa pasteur moko akosa yo te mosali moko akosa yo te ke nkode eza kindoki kode eza kindoki te kode ezali bokoko na biso ezali biloko ezali naturel oyo ya biso lokola mindele bazalaka loko tobengaka ba tancle ba talisima wana ezali ya bango kutwazo waka kondaka lekwako ezali eloko na biso oyo mundele ayaki koyiba mais akomisi yango porte-monnaie du bonheur mais yonde kozana posa biloko wana tozala na otamboli okutani na batu oyo basali yo bahule yo ozwi yango te benga ngai na plus 243 81 54 51 313 tokoyeba kokomisela yo porte-monnaie na yo esika nyonso ozali. Voilà, question suka ya makambo ya spiritualité pour que tokota mamba politique. Comment est-ce que bamindele bayaka bazwa pouvoir na biso tandis que ndeko la tolandaka ba enseignement na bino pouvoir na biso za makasi ke ya mondele mais ndenge ni badomina biso bazwa yango. Badomina biso depuis na mboka tobengi na kimwabi mboka eza kuna na mwanda tango mindele akotaki mundele yaki kokosa koko na biso mundele yaki kokosa koko na masanga na ikobo mundele ayelaki bakoko na biso tobengi bible mais kasi bakoko baboyaki yango mais akomaki kosala o ezalaki force ya munduki akomaki ko imposer mi bakoko na biso culture na bango to religion na bango ya lokuta esika wapi bakoko mususu bayaki kokosama de basedaki bayiko mundele nzoka nde azaki na posa ya koyiba bakosi bakoko na biso bazwa babikeko to biloko na biso to batumba yango na kala tozalaki na banganga kisi mais oh lelo bayebeli nganga kisi azali mutu apesaka kisi nzoka nde nganga kisi azali munganga o azalaki na tango kala kusunga batu pona bango italaki maladie to ba guérisseur traditionnel tango bayaki koyiba mayele ya bakoko na biso me bakoko bakendaki pamba te batindaki mena mvuluzi o azali fumu kimangu ayaki kopesa réveil to tia musumu na kanda ndombe
pe na tango wana toyebaki kozongela pouvoir na biso pe tobandi kozongela biloko na biso oyo ba mindele bayibaki bakanisaki peut-être bakoboma bakoko wana po histoire na biso ezala intérêt mais lelo biso oyo omoni toza na posa bo jeunesse mais tozolobaka mambo ya bokoko to mikolo koya okomona mwana nyonso bakelasi nyonso tokotanga so na français te tokozonga na mulongo na biso tokolea taka na ndeka bokoko na biso religion na biso ekozonga donc omona yango eloko kokamwa te mundele ayaki ko imposer ayaki koyiba soki biloko wana azwaki pa bakoko na biso zaki na tina te mbele na ba mise na bango na ba Belgique France partout na Europe ba tia biloko wana te Lino Lumumba ezonga est-ce que c'est vrai za tena Lino Lumumba wana eza makambo moko eza lukuta parce que eza approuvé te pa na biso batemolimo obie bazongisi ekeko moko na Belge ye awa na mise eza approuvé te mundele lelo azala mayele o ako pirater pe ekeko wana tindeli biso ya mabe o ya malamu etikali mukolo tokoendezwa biloko wana ekozala boyete ekozala kaka président de la république te tokozala accompagner na bato ya molimo biloko wana ekendaki na molimo ekozonga pe kaka na molimo yango moni nkulu oyo tobengaka nkulu oyo Sidika Dokolo abandaki kobundela liti na ye mpona koluka korécupérer babikeko wana nyonso mais okomona na suka Sidika Dokolo ayeki kokufa liwa moko lokola nkulu oyo tobengaka bengo akiti na mai atikali na ye donc nous tolobaka Sidika Dokolo na nkulu bengo bakoma na niveau moko Sidika Dokolo akoma lokola nsimbi kia maza parce que kanda elekaki ye ba pareil eza na Dubai ba sophistiqué oyo bakomona muntu oyo abongi na samai me bamona ete eza lokola nkulu bengo batu bakita na samai baboka ba chaîne bamona bango te ti lelo donc Sidika Dokolo oyo bandaki obunda pona bokoko na biso kanda tango elekaki ye akendaki kopema po apesa biso Fox lelo akoma simbi parce que yani nkulu be kundi Sidika ye mono vata mo setoni oui ngeti bo kila nkulu déjà ndenge bango mindele bakomisaka bato bango bassin biso pe basindika bakoma bisimbi do bisimbi lengelo bateke mutu mutu munene mais kisimbi lengelo ba génie akoma génie oya makasi ya kosakana te lokola ba génie to bengaka ba bengo voilà mbuta ya kese to komi okena suka to ko chite bon te 5 to lobya mambo politique mambo zoleka na mboka na biso kotala conseiller ya chef de l'état Vidi Etimanga ne mambo ngozo kendela okoloba nini. Oui, mais nyonso mutu swami ni lutu didiela mais ba bankulu fo ludia lunwa lufanga malusolo le diambo intangwandi donc mutu ko banda ko yiba ko banda sala nyonso ba bizo ba nyonso me kozala mukulu moko oyo bakulu bako bimse na poisa iloko za pasi pona politique na biso to na mukonzi mboka za na souci ya kusunga mboka oyo mais kasi entourage za malamu te to kosenga na papa Fachi avant manda wako azwa manda ezoya abenga biso bato ya bokoko apesa kaka litoi na ye na ba pasteur te toyebi ke ye lelo azondimela Yesu tokoki kolanda mutu biso bakoko batindi biso te to foxe batu lokola mundele yaki ko foxe bakoko bandima banzambe na bango mais biso ezali mpeve yango moko esalaka nini ekotelaka mutu ekoma na tango ekokotela ye ndenge kotelaki papa Mobutu abotamaki na ekolo na libote ezalaki catholique mais akomaki kolobela maboko bokoko mutu te abetaki papa Mobutu parce que ezalaki puissant na limite pe tozoyika elika tozobondela pe na papa na biso pe Fachi bakoko bazala na ye azwa biso bato mayele ya bokoko tokota na kati ya ba cabinet to la conseiller spirituel o tozo mona wapi bazo yiba wapi bazo bebisa parce que makambo nyonso ba vol ba dérapage oyo esila papa na koyebisa oke mikolezo ya politique ko sala so ya ba election teke ba musuka bazwa ba $21,000 peuple mususo nyo kama politique zo koma sikoyo bankulu ba mo si ba sala nsola bango moko bakosala bakopona muto balingi bacha na place oyo balingi mais to tika tango na tango pona politique biso tozala mingi ya politique tokopesa kaka toujours pour conseil conseil na biso ezali ke mukonzi mboka nde ayeba kotamize ayeba kopona bato akozala na bango mais abotsa na biso te bato mayele ba chef coutumier baza bato mayele te ba chef coutumier bango bazali batikela bango ke awa mabele na biso ebanda awa esuka awa mai na biso ebanda awa esuka awa soki bato bazokufa na mboka okosala nini mais bango bazali ba neti biso te biso basoki nzila obe ba guide spirituel baza lokola biso te bango bamonaka te mais bakonza mboka bameka bamonaka te baza ndenge moko na biso te ngai na koyeba maladi oyo za boye oyo kindoki na koyeba maboko ya mais chef coutumier azaka muto batikela neti chef moko a héritage moko ya etandi ya mabele moko boye to ya mai moko to ya zamba moko mais tandis que biso tozali sans frontière yango bakulu bayebisi ngai ngedi nkedi bakese mukulu
mono ngeti kwenda mengeye kuna beto tolwaka ko nge fotilwaka e wenda sadisa makanda ezindinga mamonso donc kende ko sunga bikolo nyonso donc ngai pe même mundele pe ko se présenter mundele pe ko ya devant ngai sikwa za na problème maladie to ya nini na kusunga ye parce que pekisa mite na sunga mundele po azalika ka muntu oyo nzambe ya mpungu tulendo asalaki tozali sans frontières tandis que chef coutumier ye azaka ka pona mambo itali mabele mais biso toza pona mambo itali molimo. Voilà, mbuta tokomi na suka na ebite nini soko loba auto lobi to kotalisa bandeko balandaka yo mingi awa na tolobe la vie na ba différentes chaînes mususu. Oui, na koloba merci ndano na bandeko na baso bapesi biso tango bo continuer ko benga biso na numéro na biso plus 243 81 54 51 313 maloba oyo to ilobelité to mituna oyo za nango na oyo etali bokoko na biso to oyo ezo déranger oyo ezala na santé to lobelité to za poto za partout en Afrique ozali na pasi to ezo soit solution te obengi biso kaka na numéro na biso to pesi plus 243 81 54 51 313 yo mutu oluka code na bino ya famille to soluka code ya to lobi code ba te kaka te code to te kaka yango te mais benga biso to kopesa yo ba voisin moyen oyo ko zula code na bino ya famille esunga yo elongola na pasi yo ndeko luka ka porte-monnaie du bonheur magique te magique nga na pesa kate mais na pesa ka du bonheur o to benga ka kuta zo waka kondonga lekwako obengi biso yo ndeko za na poto zo ka mukanda te oza na pasi oza partout na monde oza wana Kinshasa partout pasi zo ko bayo maladie zo silate benga biso mituna o papa journaliste tuni ngaite peut-être yo eloko moko zelaki to lobela to lobelité obengi ngai na plus 243 81 54 51 313 numéro na ngai za affiché awa na mupanzi ya télévision obengi ngai na mutuna nyonso zai nango na yambaka ngai moko na pelf normal to na WhatsApp obengi ngai na kusunga yo na kopesa na biyano na oyo nyonso eza kusala yo pasi matondo na bino nyonso kimia bakoko na biso ezala na pa na bino boninga na ningalité bolanda makambo zo leka na ikando mukete muto lati bamvoela lati banzambala yeko binsala ba démonstration ke yo na maître spirituel to yo na kosunga yo na problème za nango mais yo moko isika uzali tango zo landa ngai kota na chambre kanga chambre benglela bakoko na yo est-ce que bakoko na ngai papa de kiese oyo akoki kosunga ngai na maladie to na problème na zanango bakoko bakoyanela yo ekozala esengo mingi okobenga nga tokosolola partout ozali na monde posa nyonso zanango tokokokisa ngo na nzela ya telefone obengi biso tokoyamba yo en tout cas à cœur ouvert topesi bino mbote babota nyonso topesi mbote kimia bakoko na biso ezala na bino bye bye na mbala sima tokozonga susu. Merci Nabi Onyo Sobozaki branché pour na Olanda Zoé Matoko le sénateur à vie de la presse président bana mibali tout ya monde nambuta mukulu dia kese to lobela ki masolo ya spiritualité to kotipe politique et nanyos o to lobi wana merci na ONG Tabita Lisungi ya mère Kakononga bambote na yo mère patron leader d'Ali Monka bambote na yo depuis Mikili Poto et coach Day Miller ici c'est Changu. Bolamu et Polakate continue toujours bolamu ndengo zo sunga bandeko merci pour l'école au saleli bana ya bibwa 300 élèves bazo futate talak école kitoko loa école mo etongama na ville bana bazo tanga gratuit bongonde ezalaka alors tokutani mbala sima na kotika tante tak. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Feu!